Moi, mon bal a dit sa vie, nanga. Papa, c'est là, papa, nga papa nanga kufa atika âge de 12 ans. Na maman. Maman ndo sa ba voyage sur ma bilo pesa tika ngezala te. Maman ke do tika ngapa leki na ye, leki ndo futa no pango na bango. Ah non, futa no pango na bango. Maman bala violent ngai. Na violent ngai. Bali oyo. Oh. A violent à âge de 12 ans. Ah bon? Non, voilà, s'il vous plaît, papa, mon ami. Putain, nous. Loba, maman. Mon bala violent papa, na ndo so mon bala na douche à 12 ans, mon bala début sa vie nanga. Après viol? Ah puis papa dit ça biso na fenêtre famille na bango ya biso. Ba yoka ba kimisa mon bala kima. Ah. Ngana za bona biso na bota, na za papa na biso na bota, mon bala début sa vie nanga. Le dit de kona violent ngai. Sinon mo kena ko ya libala. Pona mo neki. Na début sa vie nanga. Maman bala début. Maman, on sonne comme ça là, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît. Pardon, maman. Comment ça fait là? Senti ma belle, moi le roi tant seulement qui t'en dans ma pisanga makasi. Yo le même na plateau, peut-être que ça surpris pour yo. Soko se souvenir le jour on a présenté ka yo Judith. Naye bien. Après ko kikoti kae, ko zonga nango poser la question, o tiki ndenge na biso grand au sol après. Mais après on a répondre ko pelote. Oui. Nicolas Salame belé na kati, Nicolas Salame belé na kati ngai na relation na Judith ils sont vraiment ndenge za la raté. Ils sont vraiment non, c'est là. Mélodie. Au lobby, après Ngai, hein, tant yo uti kotika Judith. Yo na Judith relation eza sous malamu te. Ngolo banini par là, bimisa nyoso ngolo. Ça va plus en opportunité de continuer na suka. Nana Judith relation eza sous malamu te. Depuis que les jours on a présenté Kayeyo, Judith il qui me kona kati ebisa nga za na mambo ebisanga. À ma grande surprise, Judith ebisanga soki yo za la ya na ngaka kapona libela nga na ye mariage ezate. Na meki moi muki ko tout naïe vraiment bien. C'est la sona landi yo. Ngam na nzo ndina yo oye bien. Toki ngana ko sala kaka yaya na yo. Yo na ye libale sa susute. Yangoti. Oui. Parler ngolo bani famille e kabwana. Non, Judith azapo na poso kabula famille. Après. Excusez-moi. Judith na poso kabula bisote. Elle m'a dit clair. Soki ka yondo za ya nanga. Ou bien yonde so zaka ya yo lo bamba libala na biso. Soko zapeka yo pe kam to za la représenter famille ba papa na biso na famille na bango. On dit mani ko bala na bisote. Na meko questionner Judith abisinga likambo ezate. Mélodie, au sa clarté. Comme si on voit kizenga na likambo moko boy. Non, il y a grand frère, s'il vous plaît. N'a pas sûr dans le côté. Je crois qu'on reconnaît quand même aloba pour un moi si ou alobi pour reconnaître en gros. C'est actuellement où il y a Kavion. Oui. On est tombé ma fina qui voulait que to yeba sa ko ya lobi. Oui, si c'est vrai que na sala yango, na zo reconnaître l'eau. Mais la fille, il est que on a salé de l'eau. Mais le lot la fille a reconnaître tes âmes. Par là. Et ça m'a camboé c'est le cas de 15 ans. Non, il y a aujourd'hui pas camboé cas. Est-ce que vous pouvez c'est pas non. Tout qui na bande. To ça bande bo to sala kana simana ya makambo na kiso kibole. So to deli makambo to sala na kibole ngina présent pour ton aussi conscient ta kibomonto. O tali grandeur na. O sala. En place na ko question wana zo ça pas ton enfant bien. Yo zonga mboka ndeni parce que bonga notika na yo baso mutu za lagite o lumina biso mboka na biso na ba embouteillage en tout cas biso ya kinoa biso to to comprendre makambo o bambulo ya solo mais ko zonga mboka na ko zonga na pikuti no bilelo comment donc baka ba projet yo za ya kuna biso to ya na kishasa ba mai ndombe panini ko zonga comment retour na yo mboka papa habite na ko expliquer en mode na zonga mboka fi baba ba fi on a zalaki ko sala za kia malamu tima tout les cas non violaka ne violaka o violaka Wano puta. Kima. na violaka. Akini saya violent ngai. violaka na Mais ça na makanisi nanga. non ya ezaki na ba penser na yo o moni ko na wesike beni biso o moni sike beni biso so na ngo Mon petit frère. Est-ce qu'on comprend pas? Platini. Au cas où mal s'il vous plaît. Pas de extrêmement bien. Un amour comme moi trop agité, on me soin qu'à distraction. Le saut de la vie bien, causons un nombre par rapport à acte projet concernant notre yaya ou enfin mon grand monakio à l'île sur du bas, parce que mon image est sur ce acte ou projet sur la finale. Thomas Fadi. Papa Eric. Mérité la situation. Il faut y baquer ceux qui ont séparé qui n'a libala ya leki na yo et qui n'a titi doza na mulelo. Ceux qui bangi bali bakaboni lelo boza cause na. To souhaiter en faisant des exemples na pisi. Alors, la seule chose oyo ko kiko sala pour na ko sauver couple oyo. Ils allaient premièrement oluka ozonga na kati ya makanisi na yo. O reconnaître na mabe o wana osala parce que mutu nyonso balobaka chasseur nyonso bisika nyoka asuye abosala. De la même manière, na limite que si réellement parce que dans ça la hypothèse
si réellement ezali yo moto sali likambo ko bosa jamais na bi ba ndeko ebele o bazotala biso mwasi nyonso oya lokola ki moseka ata okoli onuni okotikala jamais ko bosa na elongi ya mwasi wa même ceux qui a changé Bible ezotalisa biso boya na Hébreu elobi toluka kimia na moto nyonso parce que ça soki yango ezangi waye moto amona nzambe ngai na osenga yo en tant que yaya en tant que oaza comme responsable ya libota oyo yaya réparer likambo oko réparer ndenge juste simple pardon oyo koki kosenga na bango ko réconforter bango et ko sauver bango na kati ya couple parce que je peux imaginer comme on a genre ya kolela ya maman eza pota il y a des choses oyo ceux qui ekomeli yo et que oyebi origine te donc okufa na kati na jusqu'à tel point que ba miso ba kufa na makamu susu ti akenda na kunda tikala retrouver solution na yango. Dieu est bon. Nzamba sungi to kutana nde to kutani boye. Yaya malgré ça passé les autres rattrapé dans la bisiki pour kutenga. C'est pour cela na ko senga boye parce que biso to sambela nzambe waza yeke côté. Amen. Nzambe oyo asalaka pe amonisaka monene na biso abaka. Lokola ye azali le réparateur de brèches na yebi ke ako consoler motema mabouche. Vi ke lokola cause ya o ekotisi déséquilibre kati na bango eza par rapport ya ba erreur ya passé tokoki ko bandela yango te ezala comme pardon o tokotambola nango vie mobile. En tant que bana ya Nzambe na kosenga na mama Judith lokola yaya avoué